original. Bonjour la communauté. Bando kafana banda na kopesa lebeso numéro nanga on so lukanga ya ni alinga pesa nga information azo information lukanga yi na plus 00 33 7 53 62 75 54 bandeko oyo nani ayebi pasi ya mukanda te na mboko oyo pasi ya mukanda otomona na mboko oyo ba misusu ti lelo 10 ans 15 ans 20 ans zo mukanda ti misusu pa sali pe 15 ans zo mukanda mais misusu pe kaka nani ayebi pasi ya mukanda te betala bandeko na biso ba congolais ba saka na mikanda tala ndeko na biso oyo congolais ya Kinshasa mwana ya bandal ba botolier nationalité ba déchoir ye nationalité na ye ndeko nanga ba botolier nationalité pona nini lokoso ya na lobi ke bandeko nanga cheval de bataille nanga ezali na obundela kaka ba mentalité faut changer ba comportement éducation na conscience faut sala tala ndeko ba botolier nationalité na minito yo a déclaré ki bana 21 poka na mbongo na mwana moko na tête moko boye mipi ko kate ali musala te 21 bana 4 000 euros na mutu moko 4 000 euros ya ba botolier mukanda ba kangiye ba botoli ba mama na nyonso mikanda et puis ba kosamba yango na je ça va congolais bo changer bizarre les bo changer ba mentalité na za na pona kufinga te pour na ko dénoncer wabino molobeli JD Kamo pa au soda ya poto John et Diamonica na suki awa bo panza message et servir les sons na ba oyo nous bazana intention au sala makambo ya ndenge wana botika o ezamboka mundele mboka droit inchala ingeta